chaîne de la diaspora congolaise. Peter Ozali, conseiller à moi Namboka, le fait président Etienne Tshisekedi à Kufatika Biso. Le lobo Ozali kokene na milulu ya conclave ya rassemblement. Les téléspectateurs il y a Éco Dynamique Télévision bazali kolanda na minute to yeba conclave yango ezali ou bien ezali parce que jusqu'à présent tozoyeba te ce qui organisation est comme na niveau ni. Conclave ezali déjà lobina Tongo à partir de 9h mise en place des Obanda. Mise en place des Obanda à 9h, conclave et Goussala Malobi, dans le centre Bétani, la disposition nous prise pour que démarrer le lobby et aussi la samedi. Il y a des jours certainement et aussi la samedi. Maître Peter, tout le monde est dans l'état politique. Tokyo lobby na radio Okapi au lobby. Bandeko ya majorité, notamment en particulier ancien ministre Germain a proposé troisième dialogue. Dans la proposition à lobby, il y a 4 personnes où il y a décanté situation politique crise au Nango. Il y a Liboso a proposé transition il y a 18 mois, na Joseph Kabila en tête. Moi, Namboka Félix Tshisekedi comme Premier ministre, Vital Kamerhe ainsi que retour il y a Moïse Katumbi. Proposition na au trouvé en Oboni. Ndenge oti koloba nalobaki na radio Okapi mpe naza korepete yango ke ezali nde maseki ndeko wana aza kosala oyebi ndeko wana baide na ye ya mabe abanda yango kala akenda na concertation politique oyo ya 2013 d'abord abandaki politique na MLC Akimi MLC, bakei na MLC oyo yayi na Thomas Louaka kwa kota na pouvoir azala ministre bakei na dialogue ya camp Tchachi azala ki pe représenté na dialogue ya le 31 décembre 2016 mais nazo kamwa kelelo sans tenir compte ya corona tozaki le 31 décembre 2016 aye na la proposition Moussou Poto bande la transition Moussou à 18 mois avec Ndeko Kabila à la tête du pays. Ngai Natali Saki Bango Boy. Problème ya mboka oyo ezali lisusu ya ba accord te, eza ya ma comité. Problème ya mboka oyo ezo se résumer na mutu moko kombo na ye Joseph Kabila. Bokoki kokoma ndenge nyonso bokokoma. Boyokani ndenge nyonso. Tant que Joseph Kabila azana makambuana et kazana volonté mususu makamwane ko simbate. Oto salaki ya le 31 décembre 2016 to communion so mutu moko bachaki munduki na mutu pandima azalaki te. To okani. Mais comme na tango ko appliquer ndeko Kabila koma sepeli na yango te puisque ye posa na iza atikala na pouvoir libela. Ata lelo ba baxele 18 mois mususu. Ko kende pas mon côté. Akolongwa ka na pouvoir. Voilà pourquoi, puisqu'on a parti dans le IDPS, le blocage désormais est à l'Indien de Kabila. Il faut tous se concentrer sur lui, tout faire comprendre que Mboka Oyo est à Bissonyonso. Boanya Naye, Asia la Kisibiso et Souka Nango depuis Kala. Et Sengeli Atika, Moutumususa comme Anabisika, na Boanya Yasika pour Mboka Kendeliboso. Donc pour nous, il n'est plus question de composer avec Kabila. Na dialogue soki na nini te mandat na c'est silaki to pesaki chance na accord il y a le 31 décembre 2016 a boyi yango sikoyo kapeza ke ndeko Kabila alongo alobi akotika pouvoir na moto oyo akobima na ba élection nanga alobi élection ezate boko suka boni mais nanga bachaki place wana po asala ndeko j'ai ndeko Kabila biso nyonso tozali d'accord que tokene na élection bongo topona mokonzi asika mais ndeko Kabila alingi na tokende na élection te aboyi to appliquer accord eloko aitika les années puisque ya kanisa azana manduki azali na ba service de sécurité donc ekoki pona ye avanda na bokonzi libela il appartient maintenant à la population puisque constitution na biso bato abwanya nde basala kango au moins article 64 et bima na kati ya biso IDPS ou ta conférence nationale bisonde to inventa disposition au lelo eza article 64 po to yebaki ke batiran ba dictateur balongwaka na pouvoir kaka sous pression ya peuple to yebaki ke il arrivera un moment où batiran oyo
baza na pouvoir jour mosusu bakoboya kolongwa yango wana bapesaki bokonzi na peuple soki bomoni moto aza na pouvoir akomi kosalela yango na ndenge constitution elobi te il faut totelemela ye tozo compter sur le peuple congolais pour que totelema Kabila topesi ye oyo nyonso tokoka kopesa ye lelo akomi kodefie biso il faut totelema tosalela article 64 na ye na nanga na oyo nyonso azokende contre constitution mboka esengeli population totelema toyebisa bango ekoki bongo balongo. Article 64 alinéa 1 au bino bokosalela bandeko majorité plus particulièrement ndeko menda lobi soki bino boko appliquer alinéa 1 bango bako appliquer alinéa 2. Oyebi ndeko wana bwanya na ye ekomi neti ezoningana motu ezosala lisu bien te. Oyebi avant okoma na alinéa 2 bazo passer na alinéa premier. Alinéa premier elobi nini? Elobi ke mutu nyonso to mokonzi nyonso oyo akosalela bokonzi na ye to oyo akoya kolinga kozwa bokonzi oyo eza légalement établi par la force peuple il faut atelemela ye. Ozo comprendre? Yeah. Donc ici bazolobela mutu aza na pouvoir alinéa premier yo oza na pouvoir mais ozosalela lisusu pouvoir nao conformément à la constitution te. C'est ce qui est le cas aujourd'hui. Mende Azali, ministre Moko, issu d'un gouvernement illégitime. Kabila Lelo Azo se proclamé président de la République alors qu'Azali sous mandat. Constitution et lobby mandat il y a 5 ans renouvelable une seule fois. Lelo mandat na émis balé et c'est sili. Toke écoute un dialogue to PC chance à Boyi, c'est-à-dire que Azali na légalité te, Azali na légitimité te. C'est quoi alinéa de o bango bazo le bezani. Ce qui alinéa premier est respecté, c'est-à-dire que na bakonzi baza na mandat normal. Mais yo siko oye po telemela bango wana nde alinéa de e frappé yo. Mais bango bakonzi wana basi ba violer alinéa premier. Toko kende na dende ngini. Yango na ibiso ke bwanya na bango ise si la bazali sou mayele te. Alinéa de et moyen to appliquant lelo ezate puisque pouvoir moko légalement établi ezali souté. Tozana ba pouvoir moko de fait il s'impose par la force et l'alinéa premier les ramasse. Donc peuple to ça les landais alinéa premier. Moi mboka Peter Kazadi pona kosuki sa motuna ya suka. Le lot Tolanda qui fashi azali président ya rassemblement na matinée politique où tu koleka a Sili Kobianga bato banson ke batele mabala muka mingi a proposé na malobana proposé transition ya 6 mois. Proposition de transition na ezali ke boko benga na Kabila po ete classe politique nyonso bakutana ko basolola ba ba ko kamamboka. Est-ce que boza sir na ba campagne bo lancer na mwana mboka Jean-Marc Aboun de campagne face à face bo lancer ba biloko ebele boza sir penza na moyo bulino bolingi bozwa bola musa peuple boko benga na ndeko Kabila parce que ezali eloko liboso te boloba auto kondo etiseke dazaki na bomo etilelo to bibino bozali ba initiateur kola lisa peuple ba pongia ba bébé. Non, d'abord na lina ibsa opose. Bande ko majorité bazo linga ko récupérer maloba président Félix. Bazo ibsa bato que président Félix alobi ba bakisela bango 6 mois. Té, il n'est pas question ya ko bakisela bango 6 mois. To sto kana na bango na accord, tout diriger ensemble pendant 12 mois au babima na porte ya munene na kimia. Baboyi yango. Yango président Félix alobi. Lokola bango baboyi oto kanaki. Esengeli siko bakende. Po oto kanaki to pesa bango mwa mikolo. Mais lokola baboyi il faut bakende. Soki bango bake sikoyo. C'est-à-dire que lelo bazali sous te na pouvoir nde biso classe politique na classe sociale to vandi to yokani to prévoir transition il y a 6 mois. Donc ils a 6 mois te to bakisi la Kabila 6 mois na ils a 100 Kabila. Soki neti Kabila longwe neti lelo yo ye moko ala muki nzambe a inspiré malamu abi ke non ngai Kabila Joseph na tiki na ngai pouvoir to vandi ko banda mukolo alelo classe politique to yokani et président Félix idée na ye ezali to sala kaka transition il y a 6 mois seulement to zongi c'est la peuple maloba a voté président Siko bozolo bango pete tozolo bango pete. Si quoi deuxième aspect à question est-ce que c'est possible ce qui ne Kabila boy aucun
C'est ce que je venais de dire. Biso to zana mandu kité. Boyebi mode de lutte na biso ezali non violente. Biso to zalinde na peuple. Et puis tango zolo bake boloba boye tolobaka le 19 décembre mandat Kabila ici. Mais avant le 19 décembre, basango baye. Au bon de la présidente Tshisekedi que Toyo Kanakaka Kabila ye moko muto aye ko lukabiso alobi ke mbalo yo akosali la montée en malam. Président Tshisekedi andimi yango Kabila bika le 19 et linko lobate ke biso to tiaki benza ba troupe na biso en mouvement le 19 Kabila longi biso. Non. To négociaki passage à le 19 décembre. Pe to ndimaki atika la pendant 12 mois. Mais Yambalo, tout le monde est coquille. Moyen les sous à côté, les sous exaltés. Et moi, je compte sur ce peuple. Je crois en ce peuple. Puisque Azan Anzala, Azak Okufa va maladie, ici là, na Mokili, et Baba Bazo qui est classe T. Ce qui est peuple a salité. Kabila Kotika la Seko, Tokotika la Kaka, Nakokufa, Pamba Pamba, Makamunyo Swamabe, tous connaître en Nambo. Nous appelons à la conscience nationale de chacun des Congolais. Comprendre que ceux qui sont morts se libérer, sont libérés. Maître Peter, bozo compter na peuple, bobisa peuple na balabala abenga na Kabila. Peuple pe azo compter na bino. Tozo banga makambo esila ki okokoya bazubino bapandi bino biteni. Ya mbalo pe tozo banga lobito mona Peter pas komi na ngambo kuna. Non, oyebini. Avantage biso toza na ngo ezali bituma tozo meneza peuple. Effectivement, peuple a besoin de leader. Président Tshisekedi, le leader incontestable et incontesté. Si les lois qui sont mabélé, atikala ko trahir le peuple. Les lois ont une chance. Il y a kotika la debout autour il y a combat il y a IDPS. IDPS les lois ezali na bakambi na yango. Parmi bakambi ya minene ya IDPS eza peuple. C'est-à-dire qu'on peut corrompre les leaders que je suis, les cadres du parti que je suis, mais pas corrompre le peuple. On a le bito ka mate lobi peto mono na ngambo. Oyebi na lingi komi jije nga mokote po ibele liboso na nga baloba bakenda. Naza kosalela nzela oyo eza liboso na nga. Je préfère rester humble. Je suis engagé dans ce combat encore trop jeune et je compte continuer à côté de notre peuple jusqu'au bout. Je vais rester fidèle à la ligne politique où le président Tshisekedi a tiqué la biso. Pour bitumba tozo mené, eza individualité. Si aujourd'hui na kei bapé singambong, mais bande konanga o baza éparpillé na mokili, ba olé ambongo anata. Nous avons compris ça et nous restons fidèles à la ligne nous tracée, nous léguée par le président Etienne Tshisekedi. Donc, que ceux qui disent, qui espèrent bamonanga ina katisa, bazela nanu. Na bandimité que ba au moins attente na bango lelo. Matondo Manamboka. Merci beaucoup. Obi Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.